ke Kembo. Alilo. Moto. Vam. Moto tia. Ya walungu fumu kimbangu Ezala ke parabiso. ya kipa vita malabu Ezala ke parabiso. ya banganga ngunza Ezala ke parabiso. katukomonisa ona kobetela bango maboko. Matondo mingi na biso batata banengwa bilenge bambasi pe bana wapi ilisusu toyanoli na libendi tuna bokutani ya lelo ya biso bongo bayindo mwayenga na manaka mapaya eza bongo mwalide 2 mois 2025 bongo Ingeta. matondo mingi ya moka kozwa na bino pamba te malili mazali makasi na mboka bapaya awa tozali ekotika bandako koya koyanula ya ketiaka ve balongoke Kembo. balongoke Kembo. alilo Moto. fam Moto tia. walongo fumu kimbangu Ezala ke parabiso. ya walongo fumu kimbangu Ezala ke parabiso. ya walongo fumu kimbangu Ezala ke parabiso. ese muzulu Kese vantoto. ese vantoto Kese muzulu. ingeta nzelele Mami kinona. tana mabanga Toko paso la nzela. kochimola mpuku Na maboko. mbala oyo Tokomonisa yango. na nini Na misala. Ih, Ititi. mabwe Mabwe. ingeta biso bana ya walongo fumu kimbangu tokolonga etumba tokokumba sango mokili Mobimba. sango ya walongo fumu kimbangu ekoyokama na moyindo Nyonso. bakita bamata moyindo suka lefutuka bana pambuvi Ovidila. matondo mingi mona kituka banzala mpande kiteleki na mboka mona Bika twasonga nzola. Twasala kisalumu katika mpova. Isiku ya tata bakumutulendo. mona kituka banzala mpande kiteleki na mboka mona Bika twasonga nzola. Twasala kisalumu katika mpova. Isiku ya tata bakumutulendo. balongoke Kembo. balongoke Kembo. alilo Moto. fam Moto tia. kituka banzala mpande kiteleki na mboka mona Bika twasonga nzola. Twasala kisalumu katika mpova. Isiku ya tata bakumutulendo. balongoke Kembo. balongoke Kembo. balongoke Kembo. alilo Moto. vamu Moto ya tia. walongo fumu kimbangwe Ezala ke parabiso. ya walongo fumu kimbangwe Ezala ke parabiso. ya walongo fumu kimbangwe Ezala ke parabiso. tia talendo yaki mpa vita Ezala ke parabiso. tobeteli bango maboko makasi matondo mingi na biso banso baeto yanoli mbele ya mokolo ya lelo totombelaki banso boyei bolamu na kobanda manaka na biso bongo Ingeta. matondo mingi lelo toye kosolola bobo mesano koloba ete les signes du temps bilembo ya ntango oyo tokolobela na mokolo ya lelo bilembo ya ntango ingeta bilembo ya ntango kotala mokili eza koningana benda poto oyo ezongisa poto oyo ekasimba eza matata mokili eza penza ya koningana mokili eza ya koningana loposo moyindo azali yambo ye moko oyo aza na préprité aza na semblable te na baloposo est-ce que toyebelaka mobongo balongoke Kembo. bakoki kosala makasi kokomisa chinois européen to akomi bongo la race blanche balongoke Kembo. baopération ya misu esi balonga yango babandaka mpe pratique yango
kasi état chinois interdisaka yango. Donc bakoki mpe kotaye un chinois akomi mpe baprepre to mpe bongo baloposo mosusu etikali baza basemblable kasi moyindo aza bongo loposo oyo akokani na eloko te ye nde akokani kati na nature balongoke ye nature yango bongo eza bongo lolenge ya butu nde molili oyo nde moyindo ye azali semblable balongoke tozolobela yango mpona koloba ete tokoki te kobungisa loposo oyo ekobungisa yango état physique pe état spirituel donc na bavaleur ancestrale oyo eza lié na loposo na biso balongoke soki toza kosala baerreur à répétition e risque ekozala e barase mosusu mpe bazalaki anéantir basivilisation ezalaka mpe anéantir pamba te mokili eza etumba ya mokolo na mokolo baénergie wana endongwanaka bantomo wana ezobunda eza pedi eza statiko te ninganaka kaka alingi amatela songisa sala ana tourbillon eloposo moni akanisi mokili ekosuka ndenge bayebisa na Biblia akanisi ke mokili tata moko afandi akoya kodétruire mokili e mutu moko boya koya soki bakora mpe kokatana soki bakora mpe kopela soki kozala delesage eyebani te e bayindo bayike mingi Afrique centrale mingi baétat oyo ekoma bongo majorité la foi chrétienne bazokota bongo na message to na bilaka oyo otobenga bongo baethiopie na lopoto donc ekokokisamaka ta mokolo moko te kokisamaka ta mokolo moko te ye akoya po asala nini ndenge amatelaka ndenge mpe akoki te siko soki ye amata soki akitaka ndenge mpe toyebi abotama na nzoto ya mari soki akosala makambo na ye na mboka oyo ya matelaka akitelaka abotamelaka ya biso bayindo Afrique likambo nini donc bana raison te kokumela biso sango wana bana raison moko te mpe ye na raison te bongo to continuer na aliénation jusqu'à preuve du contraire toi na raison moko te raison eza te totikala babubuti na message ya christianisme wana tolobela bandeko na biso bacombattant badiaspora bakemite banationaliste bayeba ete révolution esalamaka te na bonzambe moko na maître balongoke révolution ekosalamaka kaka na bavaleur ancestrale na bino na bokoko na bino bokopuise force oyo ekopesa bino mpifo bokasi ya confronte pratique ya maître oyo aza kofaire subir bino wana eza logique des choses balongoke tokoki te koloba barévolutionnaire koloba bongo te kobundela ekolo tobela ekolo dimanche ezokende église kosambela yesu nzoka yesu wana nde moto aza kopermettre kao na afrique toba bongo christianisme parce qu'Afrique centrale maintenant islam idem balongoke moto oyo esengi babanga na mokili eza bongo moto moyindo nde mokili ebangaka biso mais par contre batia moyindo craintif aza bongo kobanga na koloba ya pamba komi kobanga aza kobanga se kobanga moyindo azobanga balongoke motuna moko ekomelaki biso batuni biso tobosana te moto alikamisi topesaki aza bongo le signe du temps bileko bya ntango bilembo bya ntango balongoke le signe du temps bilembo bya ntango batuni biso babitata moja siko ne mokili yango ezokende boye mamba ezaka titoto ya mamambe ba immigration ndeko na nazwi papier ya résidence na ba guerre des esprits ya jeunesse congolaise mbangu déjà ndako et valeur ndako fois 2 fois 3 nde motuni botamaki na komeka komanuela bandeko mai oyo longo banangisi est-ce que le bas déjà makambo
bongo Ingeta. toloba deja makambo toloba kutu ke soki akokoli akoya te kobenda dra ya kokoli na ye produit ke tongisa nini Etani. kita yo ozwa baresponsabilité na yo. alobi na makambo nyonso tondima tata kuza siko nzambe bakoko azoloba nini mutuni yango wana bien siko bandeko bayeba yoka tokopesa ya nini nini nayebisika na mokusi nzambe bakoko ezalaki mpona totobela lelo makambo ya bwatanamu toyabi te nzambe bakoko ya noni ezalaki alingi bayindo nyonso ya mokili partout bazali bazonga afrique ebi batuni su deuxième toba nini su question su eye te su question susu eye te nga mona tikali na étonné stupéfait nga mais ozela baquestion mosu eya silence pena de mort e moto na moto akomi kobendana ne batuni su motuna te ngabi te volonté ya nzambe bakoko oyo botuni na makambo ezolekana ezalaki formation par rapport ya bwantanamu ngabi te volonté ya nzambe bayindo tata bampungu tulendo ezaki moyindo partout nyonso azali azonga afrique balongoke sikoyo moto oyo amonaka nzambe aza mondele aye na mboka ya nzambe sikoyo amonaka satana aza moyindo sikoyo ozongise na mboka ya satana etumba epai kozala nde yango wana etumba nde kozala wana etumba nde kozala wana eza facilité etumba kozala wana eya lokola tobalisa ta eza nango fausse histoire lokola bato ya noa asali bato na mokili me bato ezalaka pembeni ya mai basali yo na mokili nde nini bayebaki makanisi batame na nsima te balongoke nemo mpe noa bibona asala kaka nde atosala kaka tata nzambe na bango yawe nzambe na bango ya biso te ya bango ala pe aza ya barabe eza ya bayindo te bongo banzambe na bango et chaque race ana nzambe na ye wana langage normal donc chaque race aza na tata mokeli na ye oyo aza ange protecteur ya race wana azali ya biso bongo fumu amba mpungu tulendo tonda dezo oyo bakoko na biso bayebaki ye na bakombo na ye nyonso mfidi mukulu mawenja nangi na imana mungu baba bakombo banyonso kokende bakoko bayebaki un être céleste oyo aza oyo babana kodresse losambo na bango azali po soki aza te race na race akosila kobunga tata mokeli ya barace wato mbasi kapita ya race wana donc mpo na biso aza tata mokeli ase présentaka ayaka ye moto abatelaka ye moto alakisaka ndenge bokozala ndenge bokose comporte bavaleur na bino azali nzambe akozala moko ndenge nini soki baculture eza ebele balongoke alelo fufamu ya balongo fumuki mbango ezalaka epa na biso alors kozanga biso bayindo les signes du temps bilembo bya ntango nde motu ya likambo kozanga biso lertire ya temps ya bilembo bya ntango nde ezokumba moto biso na pasi na libebi nature eya na langage nature elobaka bongo nyonso oyo eza na botata mokeli elobaka eya na langage mais sikoyo eza kozanga nde kodekode koyeba kokota na lertire ya mai oyo nature ezoloba ekoloba te ndenge yo olingeli ya loba mais aza na ndenge na ye azolobela makambo nature ezoloba nature ezoloba signe du temps bilembo bya ntango babilembo wana eza na kati ya nature soka koningana na ye mouvement na ye nyonso eza langage nature aza lelobeleli na ye oyo neke balimine baéclaire bato baza basage bato baza na spiritualité approfondie nde bapretaka attention na fonctionnement
ya nature ya makamba mokili ndenge eza koleka mpo batanga maloba wana elobi nini batanga bevenema wana mpo baanticipe mayema koya na nsima balongoke bango bakoanticipe mayema koya na nsima. Lelo awa toza kolobela mokili eningani otali États-Unis azoningisa na bamibeko eningani retour ya kumu ekolo Donald Trump na mboka États-Unis d'Amérique et 50 états azolinga beta ebakana Canada azo insister kala za bongo 51e état États-Unis bongo ne bongo otali bevenema na Afrique ba similitude wana et tolobela bongo Goma to bongo RDC Congo eza ba grande nation bevenema na eleka parallèle mbala mo zoleka donc koningana ya awa aolinga afandisa maye ya bango et na Congo kuna pe koningana kuna to bani ba rebelle ba groupe résistant tout ça ba groupe bango nyonso wana e bana ya mboka e basepelite na gouvernance actuelle bango bazotomboka kuna na même moment e ya na tina eza kolobama balongoke loba bongo Congo eza mboka lokola bamboka nyonso te luka mboka nyonso te eza mboka oyo elakami aza lokola mutu ya train oyo akokumba bawagonyo nyonso Congo ndenge aza ya train mpe eza kaka na kati ya rai ye pa depende kaka na rai wagon baza na rai mais wako bapesi ye responsabilité amema baningani mosusu tobenga bongo bawagon mpo bapesi ye mutu balongoke ndenge Congo azali tolenge bongo États-Unis pa na vocation wana parce que baeuropéen nyonso bazodépendre bazotala palongengo na bango eza bongo ekingelaki États-Unis d'Amérique ndenge mpe Congo Afrique omoni badirigeant nyonso ya Afrique centrale bango tu bazokolobela poka mpo na Congo baafricain nyonso balobela kaka Congo na vocation wana mais toye na lecture ya bilembo bya ntango balongoke alelo moto vamu moto tia balongo fumuki mbangu ezalaki epa na biso Donald Trump na première mandat na ye elembo moko eleka bato baprêta attention te et asalaki assistaki te na passation de pouvoir ya na Joe Biden toyebeli bongo donc ametenaki trône na ye donc na spiritualité eza koloba ete elobaki diake moto oyo aza kodetenir pouvoir moko andima te apesa akanga yango balongoke lere akei azongi yango mona azongi eloko mosusu eleka na temple ya démocratie na bango bapartisan na ye baya bongo kosala sabotage bavandardiza yango balongoke eloko wana bande États-Unis ezala temple ya démocratie na bango batikala komona événement wana te Capitole balongoke Capitole amona motuluku ya bato baya ko défendre un individu président na bango soit disant injustice et batikaki élection baya ko envahir donc saboter temple la démocratie na bango et ba arrestation qui en cascade en masse et eloko wana elobaki et l'air ye moko aye azo gracier bango azo bimisa bango et eloko wana elobi ete nzete ya démocratie ebotamela wapi awa na mboka oyo pe nzete yango ekokatama wapi kaka awa balongoke tozolonga donc baoyo baza soit koprétendre démocratie en Afrique oyo kutu bayebeli signification nango face be nango te oyo pe na bokoko na biso pe eza nango pe te soko tui na balangue africaine démocratie eza nini moto akopia réponse aza te même baprofesseur bazotangisa kaka na balangue étrangère kaka
bakopesa yango signification te bakoluka batante bavaleur démocratique nde babalisa na bavaleur ancestrale africaine mais de réalité na mo wana eza te balongoke eza te elobi ete démocratie lolenge elonamaki misise bisi banguma na yango ekokatamela mpe donc bavaleur démocratique eza bongo bafue koyebanda awa bazolongwa mpena pouvoir démocratique mpo bakóma bona pouvoir autoritaire nde tokende toloba mpe yango déjà soki moyindo azo kofana na bamboka oyo ya l'Occident eza bongo semblable eza bongo simulacre ya bavaleur démocratique moko ezokopermettre ke tofanda awa elembo wana ezoloba makasi démocratie ekokatama nango awa nzete wana oyo bato bayembaka bazomataka démocratie ezokatama sikoyo likolo ya nzete ya démocratie na se bazokata suka nini kozala nini ifo tozonga na bapouvoir autoritaire ancestral komo yekolo ayebi ana responsabilité ya population oyo na ye tina toti ya mabenga nasala injustice nalinga kaka clan nalinga kaka boye te ayebi ke ngai naza tata mokeli mpo na bato oyo naza mbasi kapita oyo na ye na mosuni mpo na pesa bango bolamu na mosuni mpo na pesa biano na bango mpo bavi na bango ezala malamu donc bokonzi etanga mesaki batangisaki mokonzi aza nani aza korepresente nini sur plan spirituel sur plan physique yate bokonzi oyo bake kotia bainstitution batangisi tout ça donc kimundele eza bongo liwa mpo na bayindo lebo tolingi copie identique ya l'Occident nde kokufa na biso yango wana il faut bongo tozongisaki bo biso bavaleur ancestrale na biso nde yango epermettre biso bongo tozwa développement na biso mai oyo ezosala eza bongo langage mobimba démocratie ezokwea pouvoir autoritaire eza bongo établi lelo décret loi déjà signani Guantanamo imaginez prison wana eza na États-Unis te eza na Kiba na sud ya Kiba pembeni ya mai eza pena base américaine batiango sikoyo baprisonnier oyo bazaki bamitoyi mangongi epe la plupart baza bongo bayindo oyo bamayaka kotaka campagne na esalamaka tutu na premier mandatine esalamaka tututu ya fermeture ya Guantanamo est-ce que akokaki yango atiki yango akoki yango te akanga yango batelemela basopoza na ye balongoke mbala moko etourne centre ya détention kaka mpona manque ya papier batindi yo kuna avoka eza te kuna droit de l'homme kuna eza te traitement kuna eza cruel eza pasi makasi eza bongo elobi eza bongo langage baza koloba donc immigration eza bongo problème oyo ezoningisa mokili occidental monde occidental immigration okoki te koperdre bomoi na yo na koinsiste na pays de l'Occident tili oyo telo babo eza bamosusu baza koéconomiser baya kaka atako baomona boye babi luvunu baya kaka eske mpeve wana eza kotinika bato wana eza mpeve ya tata mokili kuna pene ezozika babi te tokende kaka kozika nani anga okendaka esika moto ezali nani okende esika moto ezali balongo nke bilembo bya ntango baelembo nyonso ezosalama eza kolakisa ete déjà l'homme noir tolobela bongo africain kasi aperdre estime déjà aperdre confiance na ye nani ndeko aza pembeni ni azondimela kutu ye te imagine kaka moto azovoyage lobi mais ozani ayebisi yo te donc azoperdre donc azosana confiance na yo te soka sans confiance les uns les autres entre nous tokozalaka afrique tosala eloko te bato baparvenir kosala elo so lelo Donald Trump azongi parce que bomoko wana basanganaki epesi ye bokasi na ye moko ozonga ndenge nini na ye moko kozonga te donc
moto moyindo balongola ye kiboyindo na ye balongola ye kiboye de bon batiki kaka bongo nde ba installer kati ya moyindo occidentalisation donc ba occidentaliser moyindo et batie moyindo bible na kati na ye batie lié éducation occidentale kati na ye donc ozomona moyindo mais kati na ye kiboyindo ezate balongo te ezate kati na ye donc eza lokola nkoi azoganga mais na voix ya imbwa baza pena nkoi donc balongole même ngonga kinkoi na kinkoi ne lungwe baza kaka tike nkoi mais aza limbwa faut ba maîtriser et kopesa bato mosala te prison ya Guantanamo centre ya détention ekoki obtenir jusqu'à 30 000 personnes bakokende kuna na mboka mosusu batini yo okende kosala boloko kuna eza bongo pasi nzoka événement oyo ezoleka elobi nini elobi ete tata mokeli Fumuwamba Tondadezo ni mwanda Kongo walongo fumuki mbangu na biso yaki pa vite balongo tu bakoko na biso balingi to batelama ne bazomona lolenge toza kote lolenge message ezokende résistance eza makasi na bayo nzoka na chaque famille na chaque moyindo tata mokeli atia eloko atia likabo kati ya bayindo nyonso oyo na kosangisa makabo wana ndege sala tombo ya moyindo balongoke ndege kosala tombo ya moyindo e alingi sikoyo abatela bana bayindo nde okomona ete immigration oyo ekozala penza na manière ya kozongisa bayindo soki totali na bileko eleka Marquis Garvey déjà lobaka ke bayindo bazonga Afrika message ya Marquis Garvey ele komona olo mufumuki mba 1921 22 23 et aza akenda ki penza azwa ki pena ampleur makasi black people go back to Africa moto moyindo zonga Afrika basorganizaki babato basombaki bazonga baoriente bango na Liberia bazonga liteni wana na mabele bayindo et lelo d'une manière adinante za koloba ete ndenge toza kokende boye déjà message ya nationalité la fumukusu kia butala mpanda na ngola aza kosenga asenga déjà balindo basala nini bazonga mais lokola balongwe ki moyindo kiboye atozoloba maya yoka yo ezate donc lanterne ezali kopesa na koyamba ezate moyindo azomona kaka kozaka mutu lokola ye maya ayoka yo ezate mais lokola bolingo ya balongo fumuki mbango 30 na boloko na pasi ya bayindo babeta basiete banyokola ye kola yaki pa vita tumbama pona bayindo e balongo na biso mitu ekatami po babatela kaka boyindo e basantu na biso nyonso wana nde bazolinga makambo eleka ndenge eza koleka eza langage mobimba pamba te soki tozongi te etoyeba ete tozala bongo basacrifice na bango na bitumba oyo ezoya. Troisième guerre mondiale eza bongo inévitable tolobaki awa na bileko eleki déjà le 20 janvier ezalaki ouverture ya ezalaki eza kofungola ekuke ya troisième guerre mondiale tolobaki yango ekuke esefungwama etika bakota batension oyo ekoya na nsima tokolandela ezala makasi. Donc immigration oyo Donald Trump azolobela eza mopepe tata mokili na nzela ya balongo fumuki mbango azofula nito pamba te bayindo ebele babika me ya matoyi mangongi bakoloba tata nguta yo lobaka awa bongo yo mibote ezawa mwasi tout ça yo bana ebande kokozo soki lere mosusu tosipose pamba te toyebi walongo fumuki mbango mutakokani na makasi azate fumuki mbango impossibilité pa na ye ezate bongo ingeta soki ke
eza kosala ete chef d'état-major atikala nanu et akotisa nanu population na ye bazwa avion bakendaka bo dernier avion ezala ye po soki le mosusu ye atie likolo ava azongi kasi mamasili kaka ti po otekangami kaka ti atikalatikali kaka ti ekozala ye mosusu avantage kobumela nanu ebayini bamilengelaka ozonga ete babongo na quelque chose pamba te présence ya moyindo libanda na eleko oyo eza bon kosignifie te esclavagisme ezokontinue mpasi ezokontinue vome tokufa na mboka na biso banzoto oyo ekundama na mabele na biso efertilize mabele ya afrika pamba te nzoto ya moto moyindo bongo eza na énergie makasi eza na bapotentialité makasi oyo ye mo aza koignore nango aza koyeba te balomoke eza na balosambo mosusu esamaka na moi te kaka lolenge ya bu na butu basalaka balobosenga mosusu bakobenga mosusu ebengama kaka na ngonga ya butu ko yo oza na lolenge ya butu wana donc oza kodetenir force moko l'homme noir mais kozanga koyebani ake bon kotia choko aza kose perdre même énergie naturelle tutamokela pesa bayido nyonso donc makambo ndenge eza koningana ingeta nzete ozoningana pena mbuli kokwea s'il il faut même babitape kokwea nzete pene kokwea nde bazokende boye bazokende na eteni ya Congo kuna pe mpepe ezoningisa na kokota ya nkumu ya ekolo Congo Mbuta Chilombo na premier mandat na ye bafanda na Mbuta Kabambi total événement il est kaka parce que batu batalaka l'élection na depuis que apikaka crise étouffement apika crise kumu ekolo événement wana être batu alukaka batanga mo et atangaka bakombo moko ya baloge tout ça à conserver tout ça avant de répéter moteur mais événement nécessairement koningisa kobundisa mawana ya première citoyen na bino ko représenter bino ça déjà langage mobimba et lobamaka et peto yeba ete matoy mangoki ya peuple congolais ya lilo asalaka des réponses ya gestion ya lilo ya bokonzi ya lilo donc il avait fallu kaka tozwa kumu ekolo ya Mbuta Chilombo feka tozwa ye pamba te bambasango nyonso vuva mapesa loba 4e président loba et nabe bazalaki na 4e basingelaka 4e président bango nyonso mal compris oyeba yeba ete bana destin ya Afrique Congo na destin ya Afrique yeba travailler makasi yeba koteka na distraction ya positionnement na bango donc bango pe bazozwa film donc Mbuta Chilombo moni azosala bongo eza na elingi fumuki mbangu donc bayi ne faut pas kota na pasi ya komilukela eleba ne sonyanzila si il faut déjà baye kolia makasa mbanga bakoye kolango ebongo mpuku ya ndako chinois lia yango sali chinois lelo ana to réalité chinois mona kawana to réalité bamboka oyo ezala développer baleka na pasi po epesa bango conscience oyo bakomaka na yango et biso pe na Congo lokola to na destin ya kotombola Afrique pe l'homme noir et il faut passer à makasi eza na Congo pour la souffrance wana ekotelemisa bomoto ya moyindo ya kati oyo ekozala ete état de la conscience état conscience ekozongela moto moyindo mutu Congo conscience ekozongela ye na pasi azolekela obomona eza otubie maka transport embouteillage ya bato ne ya mabituka baza no mwa bien Mbuta Kabange atikaka bokonzi na pete aza to militaire
bon soki tata mokeli akosimba ndenge asimbaka pharaon poliso bango bayebi mingi ya bible soki tata mokeli akosimba sikoyo faci alashe te bango mpe kuna baboyi mpe bali kaka progression bokosuka wapi po soki batie bopete na mbuta Chilombo e congolais akozwa conscience te il faut yoka pasi pena makasi pour conscience ni eya et il faut na mikili ya bapaya a grande masse retour berkai oyo amilengelaki matono oyo amilengelaki te zonga kaka e na bandi choc wana ekosala etepelisa longengo to bandi te me eza bongo pour kama mokila mobili balongoke kozala te fumuki mbaka mesa 21 aya koloba kozala pete ke batia micro baloba yo mutu ozoyoka zwa responsabilité ya korelaye message oyo ya korelaye message oyo eza bongo matata tala lelo elengo moko uti oleka na Tchad vendredi kaka awa elenge moko na abotama le 4 avril 1984 donc azokoma na 41 ans Mahat Idriss Déby aza mwana Idriss Déby azaki na mapinga asuccédaki papa ni na trône ndenge kaka Mbuta Kabange identiquement kaka ye pas du trône tobi vendredi oyo ya lelo ya semaine 31 kaka oyo Mahati wana ya Mahamat Idriss Déby elenge ya 41 ans auti mettre fin na armée française koyebina bango atie terme donc bazonga bakende eta déjà na Sahel wana bango nyonso bamboka babengana ba armée française oyo esieza de l'excession ya l'indépendance bafanda wana bafanda et bango bazaki à la base ya ko-humilier mokonzi na biso président na biso ya Côte d'Ivoire humilier bakanga ye na sengle écoute à moitié ni français armée française Gbagbo Laurent Gbagbo balomoke Kembo donc déjà tu ba été armée ezali symbole ya force d'un état bongo parce que bango baza mieux placé à défendre bino sikoyo présence ya ba troupe française na bamboka na biso lobi ete bokonzi ya France do konza kaka biso sikoyo bamboka ko déjà bozongisa ba troupe française wana kozongisa ba mapinga ekolo France ya eza koloba ete bokonzi ya France ya loposo pembe na Afrique eza kosila parce que France n'est pas quitter aza ko représenter pena pouvoir européen en Afrique baliaka mbongo na ye tolobaka nkota na ye à grande majorité donc ndenge baza ko déraciner déjà kibundele wana ezokende azokende kaka azokende révolution ya kolanda bongo révolution bongo ya tina nkota na ye na religion na bango na éducation na bango ekokende suki ekokende et tomi lengi na tuko remplacer nini obotoli mwana ngeli okopesa ye nini yango mwana eke tata mokeli aza komikokelama déjà isanga mobimba religion africaine votuka walongo fumuki mbango wana structure mobimba ya remplacement ya badoni bana etere lunengo mafuta bana modèle ya gestion ancestrale et baza structuré wapi oto ko remplacer kaka ekozabso suta mingi te et baza na kiboyinda komikokela na bamasanga nyonso tolobela bayindo oyo etangisaka botata mokeli oyo baza na mateya batangaka pa bazotanga pena biki na papi bakoma bazotanga eza bongo vuva et bakendaka teke babenga soki nini baskile oyo soki banyakisa oyo soki baprophésie te
baza basé na enseignement lolenge bakoko batangaki pamba te moto monde abebi bona mateya na enseignement nde abebi fo bongo atanga susu bokoko oyo abungisaka oyo aboyi po azongaki bomoto na ye ezonga kati na ye mpe akamba toute conscience bakambaka te na kozaka mosaka nozokamba bato bakambaka te soki oza kosala baskile na yo otuntuki te bakambaka nyonso wana eza nsinde na enseignement esangani kati ya nsiku ya semono anza la loi de la création ya koyebi yango oza na nyonso kati na ozoyeba ndenge nini makambo ezokende balongoke bilembo bya ntango elembo na elembo ya na ntina na yango mokili ezoninga eza pena koninga na vi ya motu mpe yeba bongo kosala lertire na bilembo na elembo nyonso eza koleka ya na langage moko kashe lelo bongo tolobaki yango kaka na ntongo ya lelo deja Grande-Bretagne révolte ebandi baslogan ya Trump balingi immigration illégale te illégale eza kaka bazobombama illégale balingi so immigration te baparti ya extrême droite si tolobela yango eza komata en puissance bango balobaka pena 100 ans ke balingi baimmigré susu te bo totala immigration ezwi en plein camp tobandi yango camp toyaka bozoya batondi yango nzoka eza mpe na ntina destruction ya monde occidental ya déjà prêt bakosala autodestruction pamba te mandoki ya makasi eza na baafricain nanu te africain nazwi connaissance ya mandoki wana te mandoki wana eza epai na bango baloposo eza après tolobeleli baloposo eza après e na lolenge bakoyokana te bapouvoir autoritaire wana suka na bango bakobunda bachere ya canon basacrifice na bongo bino bayindo mpo ata basali bino injustice boza na baétat oyo te ekomettre face na beta na bango donc bino boza kaka ke on prend les mesures on déclare bolela kaka na communauté internationale nzoka ye nde moto aza na base ya kao ya afrique ye tokosala bainjustice wana makasi donc esu kolela motu oyo azobomaka bino parce que bokozwa bongo gain de cause donc toza bongo na problème wana lelo bilembo oyo eza koleka toyeba ete bilembo wana eza na langage mobile yango toloba boye mwana moyindo oyo ezoka biso milengela pamba te mopepe wana oyebi te ekoya gauche to droite ekoya na quelle direction toyebi te mai wana ekotondanela ndenge nini e toyebi te moto wana ekobanda kopelamela ndenge nini yoza kolengela awa difu bimi na nsima mokongo olengeli awa difu eyeli yo mopanzi eto milengela bilembo nyonso bendisi nyonso esi elobi tata moke alingi moyindo abatela bomoi na biso fumuki mbango alengeli bomoi na biso e tosimba mai oyo malamu toyeba ete on finit que chez soi bilembo oyo ezoleka eza na ntina mpo na nsima na yango ndenge tozwi tolobi ete noa mpe alobaki abandaki koloba moi lokola motuni eza na problème c'est impossible malgré tout toza bato ya bible te tokokola mpe na histoire wana te mais mpo na kofaire comprendre bino bandeko bayindo mpo se refeka na histoire ya noa bamonaki lokola me moto alobaka ni kaka alobaka kaka mais ntango ekomaki déjà trop tard pour la banque. Vaut mieux trop tard ezala na soldat ya fumuki mbango. O fumuki mbango a démontrer force ya ko sauver soldat na ye. Que yo mutu ozana na foi chrétienne. Yo mutu ozana no musika otala makambo na musika. Et soki eyini obozanga ndenge ni ba intervenir ba sauver yo. Ba lomoke. Donc immigration oyo etungisa na mote. Tokoki te kondima kokende na Guantanamo ka mpo na papier ka mpo na manque ya papier et peuple congolais ayeba ete mingi asali acte ya bravoure événement oyo eleki eza mpe langage
Et le but est Congolais, il est capable. Mais capacité à Congolais à détourner un individu. On est abondé la bola mounaï. Déjà, des fois, on est salami à tomber l'ambassade. On a tout le monde information. On va tomber l'ambassade. Bon. Bâti ambassade. Mais bâti yango tie pour na propre vie na bango. Mais bâti yango parce que groupe de gens bâti mo ba défendre mutu moko. Et mutu ba défendre est-ce que ça na bolingo ya intérêt général. Alors ma bezali parce que bakei kotumba d'activité commerciale là particulier. Njoka ba pesa su passe ba na bango basala kuna na kati. Ebo ko tia moto ta ba supermarché na bato baza e bato bosali arti wana bokoti na nyongo ya ba famille wana balomuke arti wana ga bosali kotisio na nyongo parce que mukolo entreprise activité wana ya commerce wana ako nyonga to ako nyonga te ako nyongela yo et ce qui a nyonsko bato basala kana basani misala est-ce que bakonyonga te bakonyonga te parce que les ba manyongi nyonso wana yo mtozwa te loko osimbaki opesaki moto salaki pillage et là tu anzoto yo moko kwa te kofuta mona bana zo futa kango kaka zo futa obelo memi poids nyonso wana ya bato wana la toluka misala ya to détruire son misala. Non, l'ambassade, on se comprend. Mais ils ont la tête que vous savez, et vous avez mis les alliés go. Les bolobi que au coquille pour divorcer ndambu. Te ba divorcer ndambu te. Ceux qui au kati. Parlons que. Ils ont là que ceux qui salami pour dire bon que tout boy. Qui est à la manipuler tout ça. Ils ont un langage qui est mouvement que ont préparé. Au Occident, qui est battu, mon kaka Congolais musique, Congolais madina. Mais Congolais wana, aza capable de makambo belé. Aza capable de makambo belé. Mais les lois ont manipulé pour na intérêt à battre. Et peuple congolais, tant qu'azo continue dans la majorité dans la foi chrétienne, il faut ayo capacité, il faut agno kwama. Ingi walongo fumu kimbangu. Toboya totolinga. Et kozala penza pasi makasi fait kota na mtoto congolais pour ayeba ete ingeta. Lebo ana pasi, bochasu espoir yaya afanda na pota tindaka. Yaya mu oratinda siko amitindi yemuko. Potanga yona okumba sobe ozana chasser. Tu pas aïe pe na valise beaucoup misaka tata yona kiendi kanebe azo bazo ngeni kiendi yeni ka yona so aïe na oi wana passe bakam bon il faut essayer na bon pour toquer à l'étranger na pays de l'Occident et to changer vie en Afrique. Afrique ça na pas de recherche to kumbi technologie to kumbi kitani en Afrique. Donc, vaut mieux to misa la biso moko, to nyo comme na bila bakoko na biso. Tous en conscience en Afrique. Bilembo bien temps. Le signe du temps. Quand ils allaient sous-souter. Et Macron déjà va des chiffres. Je veux dire les mboani l'accepte. France est humiliée. Ta humiliation. Oiseau longwa. Na balangi ne kokende. Yeu ta na risque ya kutu. Ba destituer ye moko mako beto okende akoma na suka ke balongoli avant mandat na balongoli kaki balongoke tous la bongo ba aigle tous la bongo ba ibu o tozo monda makambo ba ndeke mso mona te on tozo loba toza ko ba tomi lengela l'air au canis était bazela kayo natie kozela yo te nati ana parcours na yazo sala akozela mutu te yo ne mutu sanimile milengela balongoke Kembo to milengela et surtout bayindo tolongwa na foi chrétienne pamba te ezali bandage
ezokanga miso momona nzela eza te pamba te bonzambe wana mutu enyokoli bakoko oyo baboti na biso baboti biso donc bakolinga biso te soki balingaki bakoko na biso te balingaki batata na biso te bakolinga biso bakitani na bango mpe te donc baza mpo baexploite force de travail na biso savoir na biso kibomoto na biso etata moke siko alingi ete lokola tokozonga volontairement te tolingi tozwa banationalité donc mundu alingi achange nationalité alongwa kote mboka neve di amona mpenaki alongwa mboka aza bolo nzoka tata mokeli ayebisi yo te moyindo nde eza tata mokeli mboka ezomona mboka matene mboka malamu bango tu baoccidentaux bakenda kosala pillage waka na Afrique apiyaka Afrique donc Afrique eza koservir moni baindustrie occidentale esali efonctionne yango bongo bapesi biso bamisala na bango me bango bazozwa bamilioni ya bamilioni na détriment na biso mosu baafricain soki okisu mboka yango bataxe kilikili zonga kende bakoti bacrédit tout ça c'est tout un système même mboka no moko okobimisa ngo te ndenge yo olingi donc basali ke bakotisaka ebele me mokeleke te sanebi ebima ndenge nini tokolongola Afrique na pauvreté donc vaut mieux oyo toza libanda toyeba ete ingeta ekozala bongo mpasi na biso baye tosakanaka na mbongo na miziki na basi na bafutilité na kwambeli na kosala na extravagance ya vie moko boye oyo oza no bongo te toyeba ete tata moto azala na tort te mpo azoloba soki oyokaki te yo nolingaki te koyoka mais partout makambo ezolobama déjà troisième conflit et c'est pointé déjà et puis tata mokeli aza kosiste nanu bamouvement oyo baextrême droite kozwa bokonzi mpo ebengana bana ya tata mokeli bana ya olongo fumuki mbango eza bongo komona na pasi kasi eza bongo moyen oyo bakobatela biso na masse bakobatela mpo oza iti wana likabo oyo fumuki mbango atiaki na mbotama na yo nde aza na bosenga likabo wana eservir na biso balongo ke donc ileko bilembo bya ntango bilembo oyo eleka na mosuli déjà toyeba ete matata kaka masala Israël kuna bayebaki mboka ya nzambe mboka oyo nzambe yango soki amate soki bakokitela kuna bango nde peuple eli yango me bazolembana kozwa bato na bango oyo groupe ya résistance ya bapalestinien bakangaka bahamas balembani ti bakosala échange ya baprisonnier bapesi 4 bapesi 200 prisonnier bakosalaka échange kati sikoyo pour dire qu'il y a des défaites na bamba kokite dans l'Occident il y a des défaites quand les Palestiniens bah ça la route nous quitter bah route peut non se retirer dans sens pénal qui a armé comme un état mais Israël est mani yango na balié na ye Israël amaza na balié na ye et tu vois que malamu que l'Occident déjà tata mokeli déjà a correspondre à musunzela te ba mata ndenge ba mataki ekoti bakomi na déclin kokita na bango tolobaka ngo malamu pasi ya mokili eza bongo komata ya l'Occident lokola mata ya kuni pasi partout tokuta yango baloba la technologie occidentale n'est que la destruction de l'humanité donc na technologie ne akumbi yango lokola ekimaki na cerveau na eta yebaki koyiba ezodétruire kaka humanité ndenge ya kolia ya kozala na elamba na ye eza non adaptable na bavie na biso na banzoto na biso na banzungu na ye nyonso asali na bachauffage na baase na ye donc vie ya l'Occident nyonso eza mabe mpo na moto moyindo en soi eza toxique mpo na biso bayi donc tata mokeli ana moyeta kosala nde aza kotelemisa kaka bakonzi wana ya mindele babengana bayindo elembo wana elobi ete tokomibatela makaka na Afrika balongo ke ngeta bilembo bya ntango eloko mo elekaka hasard eza te nyonso bongo eza langage spirituel ngonga ekoki moyindo yeba ete fumu mbango alingi biso makasi
na kolinga biso ndi azosala mai oyo ezolekana yo nde mutu milengela pamba te obanda so ne bandeli te na mboka bakoko na yo te Afrique lelo yemona malilo lokola eza des avantages na biso population mais mutu ya miso azomona ete Afrique eza mabele oyo eza malamu lobi pamba te lobi ya Afrique ba structure ekotiama eko permettre Afrique à son développement na ye et le poso pemba kokende na nyonso oyo akumbaka kokende nango Bible kokende bakita ba mata éducation façon ya kotangela lopoto na bangle balangi na ye ekokende bandima teke mkolo moko ba troupe française ba base française ekotika mela Afrika kokende bandima kamuti mais déjà tu bien muso sala muso kende bazokende bakokende kaka suka mori na kotikala na kipwanza na ye oyo penza ya kipwanza na indépendance na ye totale akodépendre na politique ya occidentale akodépendre lisusu na éducation occidentale te akomettre fin na spiritualité étrangère na religion étrangère tokoboya moto mettre fin na yango et tomiyebela makambo oyo ya siku toya kutanga yambo ya ba grand événement esalama bilembo bya ntango nature eza na langage to décoder langage ya nature ngonga ekoki l'homme noir go back to Africa, return to Africa. Mato ya koyoka ayoka mutema pe ya kobomba abomba makasi epesa mela baindo basala batina misala tozo mafilika poza mapela bako ya bakoko to sukisi na komba ko fuluki ba mato